21 jours même ça aussi les sango na ba siffler na ye tout. Tala ba retomber, tala ba résultat. Yo kanza ki buka ki mabolongo pamba. Tiko kaka na ko silisa 21 jours, 2 jours kana katikati wana professeur Ndoki oyekobi. Si la o baba nokolo bakiaza rasima ya batu. Pour ni ba professeur qui sirène ezala été. Omoni si la maman si la bisalu aza ingratité. Na vie comment on a été que pour le lo SBza o ekomi abosa na banani pe bazala ki wana batiaki ye loboko pour ka kene liboso. Si la lobango. Belleville Kanzila patrona aza marraine. Ya SB. Voilà, tu vois quand tu rentres dans l'entending à voir, si je me trompe pas. Professeur Robima, tout le monde a nécessité d'émission. Koulou, tu as dit que tu es grand frère, on a combat à Richard Moukoko, je ne me trompe pas. À ça, la émission, va proposer peut-être qu'il toucher Penza direct, mais si là, peut-être on dirait ça coaching. Il y a Belleville. Pour lui, il y a trop de pas comme ça qui Belleville une émission, Belleville ça les qui naïe, machin. Batobi qui peut-être mal polo. Pardon? Flatteur. Richard Flatteur. Flatteur, pas si là. Merci là. Richard. Parce que là, comment tu joues à Romain, c'est dans Bel Air là. Après ça les meilleurs de. Quand jouer ma case les gars, le bateau comme ça la succès. On a combien? Il y a le si la convaincant était de jouer le naïe. Bon, il y a convaincant nan. Ah? A convaincant nan. Bonsoir, c'est Brand Cosmétique. Naïko la Sabino va produire nabiso auto sailaka, ongam kopena sailaka. Oeza wili longi, oeza wili anzoto, oeza papach okokola ngwe kochar couleur uniforme partout. Tous en a crème ou être tache, ma beaucoup, acné, bouton, sozana. On va traiter les lèvres comme un rose, tout ça n'a pas savon, tout ça n'a pas lotion. Donc, vous contactez puis on a WhatsApp. Grande ma joie de vous présenter cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous capter sur Exemple Télévision ou sur Vérité News Télévision. Je vous dis un grand merci. Un grand merci à tous nos abonnés. Voilà, vous êtes plus de 2000 abonnés chez Vérité News, plus de 43 000 abonnés sur Exemple Télévision. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, laissez des commentaires, ça nous fait énormément plaisir. Moi, on m'appelle déjà Décaré Bachia, garçon Sango. Je suis là pour vous présenter cette émission à caractère socio-culturel. Laissez-moi remercier le responsable de Tchaïki, M. Eric Kabongo. Pourquoi pas aussi penser à Barézi Baza, monsieur le journaliste pour la marque Les Confiances, qui ne cesse jamais à renouveler chez moi Décaré Bachia. Je dis un grand merci. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Il assume le son, image, cadrage. Au nom de deux MAF, merci pour l'image, merci pour le cadrage. Je dis un grand merci. Un grand merci à vous tous qui nous suivez de loin comme de près. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. Ça nous fait énormément plaisir. Laissez-moi dire un grand merci à tous les gens qui nous soutiennent de près comme de loin, en commençant par celle qu'on appelle Madame Jackie Powers, Samou Jacquina. Madame Fosa, Madame Jackie Powers. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet endroit que j'ai le privilège et l'honneur de recevoir pour vous une actrice comédienne. Elle évolue pas mal, elle a pas mal de carrières. Aujourd'hui, c'est la toute première fois elle passe sur mon plateau. C'est cet endroit que je transforme mon plateau. Elle s'appelle déjà Laetitia Ndonga, la Miss de la presse congolaise. C'est avec elle, c'est un peu de parler, alors elle concerne différentes actualités parce que vous le savez tous. L'actualité reste dominante sur l'affaire de Mams si la Kumbaya Sen par rapport à la profession qui a déroulé autour de Kombo. Il semblerait-il, Papa Richard perdant la carte à Kombo. Pourquoi Papa Richard au côté de la carte à Moto? Pourquoi pas? Pourquoi aussi la miniature au monde est Kombo aux avoués les cité Bobo, tout le monde Kombo Bobo la miniature à tout le monde est Silla, tout le monde est Belleville. C'est avec tout l'honneur que je demanderai à Déo d'ouvrir la caméra pour dire déjà bonjour à mon invité au nom de Laetitia Ndonga là. Bonjour. Bonjour Décaré. Yo pena famille bien de Rolanga. Il y a depuis. Ah oui hein. Peut-être que tu vas battre. Ah oui, Abisoto Bandi Moussika c'est mon frère donc c'est la famille quoi. Voilà. Merci l'invitation, merci la considération et merci à Déo derrière la caméra. Merci à Cordon et à chaîne Oyo Barézi Baza que je respecte beaucoup et merci à ba téléspectateurs ensemble. Voilà, elle s'appelle déjà Laetitia Ndonga là, c'est la toute première fois na yambé na rata émission mais tu vas na kala. Laetitia Ndonga un mot gentil na ba abonné nyonso ba kotalo lelo na kata Exemple Télévision. Ah oui hein, chaîne Oyo na yebi ke tala marafort na bokasi na bino ba ibopesa confiance pe fidélité à chaîne Oyo et ya ba journaliste na bino ba présenter la bino ba émission ya bien. Vraiment bon garder toujours ka confiance wana bo kanga maboko te
bon like bon partager la émission en tout cas information ils aura plus il y a bien hein, il y a clair vraiment un exemple TV donc abonnez-vous aussi massivement. Voilà, abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Voilà, c'est la toute première photo de Laetitia Ndonga la carte. L'exemple c'est la première photo pour les canons, mais pas des exemples bah liboso. Une petite histoire, qui est Laetitia Ndonga là? Ah ben Laetitia Ndonga là, c'est la fille à papa Ndonga là, et maman Binonga que je salue, et à mon papa déjà au petit Kabiso déjà, et Laetitia Ndonga la 5e de la famille Ndonga là, et voilà, artiste et comédienne, Nabimi na groupe ya maman Angèle Koli que je salue si Kazali depuis États-Unis, et Nabima na pièce moko na jouaka Leti Bilele. Je joue un rôle, un rôle à Liboma. Liboma, mon roi, saper, et tout. Voilà, donc, on a pièce ou on salana bima. Après, dans le monde d'Anzonding, na banda Penzonding, na maman Angèle, déjà, na banda ko jouer na ba grand, maman Pati que je salue, na joué na déjà, voilà. Angèle, un groupe évangéliste. Un groupe évangéliste. Maman Pembebo. Voilà. Ok, à quel âge? Aux États-Unis. Oh, maman Angèle, on vous salue. Depuis 01. Après, plus na ba Anzonding, mingi penda ko bimeza, grâce à na benga ke papa Adolphe Bakaloui. Il est peli sous wana moba la grande sœur nanga. Il est peli sous après na bandi ko jouer ba ndeko pe ba comme beng sanga et na auto jouer papa sœur nanga mama pe na musala oyo mama Dinana na joua qui pe kuna et tout par Fanny Katale après donc Laetitia Ndonga la chroniqueuse aussi. Voilà, Laetitia Ndonga a pas mal de parcours. Soit vous avez Laetitia Ndonga ça combien de temps dans le monde du théâtre? Dans le monde du théâtre, on a bandi depuis 2013. 2013. Oui. Donc, et moi, on a vendu un film où il était Kakombo, on a film mais là ça remarque que cette fille, elle a un talent, toi on a touche. Dans la film on a joué à Leti Bilele. C'était titre comme Mathieu, on a bossé Mathieu parce que biso maman Angèle Talara outil évangéliste plus titre na biso et qui plus vexé biblique. Donc film est cartonnant. Tosuka nango na quand on comme na 5e épisode papa na biso et si Kazali na PC Mbote président de Vos ayeko sombango. Donc to katango bongo to continuer on a bassédé. Voilà donc film et ça là. Et ben non les canaux TV à l'époque na BRTV. Voilà. BRTV voilà. Les Ndonga le loko ça bona kata nzonzi na on fait la bimiso makasi na nzonzi. Na nzonzi mutabimisa nga pena pe makasi eza ya Louis na jouaka mwasi na ye na pièce moko ezaki titre ya pièce eza nini. Aujourd'hui, na jouera maman. En tout cas, na ekarnaka voilà. Na ekarnaka maman Mukongo, na jouera film wana pe salanga. Jouera maman Mukongo. Le bandeni na Mukongo. Bon yo zo mona desi ndengi na vandi boye. Yo mudekare ndengu za boye lelo bana ya lelo bozo yo kila lisusu mikolo te. Ah siko. Na voilà qui maman bazalaka voilà. OK. On a compris c'est une artiste comédien ça dit que tu vas passer le mot mais même ça y moukousse ba pas vraiment exclusivité pendant temps moulai. Exclusivité il y a qui Congo na on est résoudre. Et ça c'est un professeur moi SCP Sabadouar SCP ça Eric Kabongo le code SCP ça madame Shakiko Samu Shakina depuis 0032 madame Mambutango na lobi makambo yo naza kuloba na yo bino bana ya lelo yu dekare balobi munoko ya mukolo lumba ka solo mebimisa ka makambo ya solo suki tate na yuna mama na yuba so pekisonthela wana fuku yuka siko yango kimvuni ya nini yango kusalilanga lelo donc voilà qu'est-ce qui fait que à chaque fois Bobo se déguisera pourquoi je sais pas na habité dans la Cana Congo na mona mindele ba c'est sengeli maman bazui maman ba china place wana c'est que je ba jeune fille bon ko se déguiser na ndenge mikolo pourquoi bo ça la métaphore ben en fait eza plus na kala to mona rat e ben salaka nango pe ke maman mokolo ko soko zaka maman mokolo ko jouer pe ka rôle la maman mokolo motala ke batala de fur et à mesure réseau bakisama to benako quand on a mona baza jeune fille mais et jouer naïe surtout na bon maman et simbi nango pe est-ce que c'est possible de jouer dans nos normal tu maquillage mais accent na zaka ya ba Congo
Ah oui, oh oui, normal. Est-ce que Simba? Bien ma casse. Comment vous tirez ma cala, vous se déguiser? Même pas, et au Simba vraiment. Kasima c'est un peu Renate, il faut quoi ça là, tu vois. On a payé à Saline, écoute, à tirer ma cala et tout, tellement tonalité vanda déjà. Va dire un peu comment tu mélanges entre presse, cause la youtubeur, et cause la youtubeuse plutôt, na cause la actrice comédienne, mais les gens ont des et que la retour qui est un tournage. Non, même pas. Na ba ko dispatcher ba nini moi ba tonanga. So que ezaki ba bengisa kinga peut-être semaine kakoto za ba ebisinga ke wana tournage moko théâtre exemple lundi. Et ce qui est tombé que lundi wana nga pe nazaki na rendez-vous na invité na nga pona yamba et na plateau na ngai. Et ça là que na oloba non non so bokoki ko pousser langa na sala ngo ba tableau na nga na tiango ata mardi parce que programme ya lundi déjà déjà établi voilà. Voilà, vous avez compris que nous avons sur ces plateaux une actrice comédienne au nom de Laetitia Ndongala. C'est avec elle, on va essayer un peu de parler en langue concernant les différents livres d'actualité. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait par rapport à Maramoué, les Canadiens, on a tous sur cœur au monde. Maramoué, les Canadiens, la prophétie, oh, c'est qui actrice comédienne, on a comme si la Bissa, le Pomba, c'est oh, Azala qui est victime, il y a prophétie, et bien, il y a prophétesse, il y a si la Azana Misala Mabé, si la sécurité est malade, sur ce, encore un peu dans mon coin, il y a théâtre, il y a monde théâtral. Il a joué dans 4 SB, tout le monde a joué à 3 tableaux dans 4 SB. Qu'est-ce qui se passe réellement concernant ces tableaux? Si vous allez avec moi, Laetitia Ndongala, par rapport à la prophétie, des réseaux chez la Bissau, illustré les Bissau, Maloba, maman Alobi, par rapport à Silabi Salou, Pomba et Sen. Pourquoi bengaï maman? Tu bengaï maman? Tu bengaï na kombo na eti. Andoki. Nani? Andoki, aza reine ya ba sirène. Oh. Oui. Comment ça? Ah oui, hein? Aza reine ya ba sirène. Dès que au moni lelo yo ba jar ya ba mama boye. Ya ba sirène boye. Baba to okangisa. Baba tu ya okangisa, baba tu pena ya ko beta na ndenge moko ba jete. Parce que bakanga ino kindoki na bomwana pona na salo rappel oui. Maman wana déjà na famille tanga okola bazoka ida kindoki na bomwana. Ce que moni biso lelo to comme mona muto bakanga kindoki na bomwana. Ce qui au fur et à mesure okola moi ba propre et tout to bosani ke bakanga ka endo. OK. Osomona, tu soga mususu moi comme aussi moi quelque chose to bosani kindoki. Ce que moni lokwa kindoki coller. Na monde na bango wana bazalaka nango ya kindoki. Bayebi ko kende ba former loko na bango ba former likambo na mosko ba tindie aza envoyé spécial ya diable maman nozomona aza sorcière na yebite na niveau nini na mesurer quoi. Combien de sorcières sur quelle base? On doit faire prophétie ainsi dit prophétie ya nini prophétie ya nini ainsi dit l'Éternel nini. Merci beaucoup parce que omoni bana nzambe baza combattre na moment oyo to banda ko lo bango Gabi, au moins 21 jours de prière, il y a maman Silabi Salou. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a peut-être photo gênée car il banda tongo 12 heures. Ils ont affaire. Affaire. Église peut-être un semaine au Kendango ka dimanche. Parce que Silabi Salou wana atiki ba makambu na ye. Amiti kalobite na bonzananu 21 jours pas muto apesanga souffle de vie. O asali lelo si la zala likolo parce que si la likolo obo yango te. Soko boya ngwatang atamoya ta bebo a utobota masiko kosola pas sekio. Ozomona siko si la wana 21 jours même ça aussi lisango na ba siffler na ye tout. Tala ba retomber, tala ba résultat. Yo kanse ki abuka ki mabolongo pamba. Siko kaka na ko silisa 21 jours, 2 jours kana katikati wana professeur Ndoki oyekobi. Yaya. To bandaka ko pesa ka batu ba prophétie, tant on ba ane lo côté de ka. Si. Si la zaki ne lo côté si la jouaka papa na biso lombe que j'ai sali Papa Faustin. Que j'ai sali président. Si la o baba noko lo bakiazaka sima ya batu. Pourquoi ba professeur qui sirène ezalaite? Parce que si la déjà za moi fille oyo sœur oyo adana mayela ar le roi kindoki quoi. Voilà. Parce que déjà za ki bekam pomba scène. Si ko kalawana si la jouera déjà parce que si la comment jouer bien té
bien kaka na SBT. Si la banda théâtre nano échoué na rôle ba pesa pardon. Si banda kala na profession we bimaka te poani. Na moment aussi la na loko te azata na ketchi te, azata na vélo te, azata na moto te. Ça m'a un jeep. À l'époque. À l'époque voilà. Profession maman abimaki te poani. Le commis maman na eko bima posi la commis wa commis. La Bible a dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont déclaré au tam noranzambe. Comment te maman tanga ko pesa lisa ko sentir que to pesa c'est ko na précision na vivre précision ya nini parce que on pesa c'est qualité on le ki sandenge ya vivre na monde wana ba sini nyonso bana ko l'accès c'est ba sini ba sirene ndenga sala na monde na ya mai wana zana taka Bible ngone lobi na biso Bible ngo pe wana elobi makambo yo ucholo bana Bible ngo pe elobi ke na fin ya monde au mona ba faux prophète ba obi ba tu ye bango ye yo nzamba okitisa kanda na ye bato pena nzamba beta ba mbata sko zo mbata nzambe eza ba jara ba ya ba sirena ba mama oyo yo to mona ka wati pona nini omoni mama oyo ndoki oyo sirena oyo message yango ngana opesa ye na pesi 24 heures. Omoni ka chaîne wana leka ki batela ki caméra boy. Alobi a expliquer makamuna bango ndenge ba vivara na se mai. Ale kapeka na chaîne wana. Aya ko senga, aya ko lobake. En plus, so landi bien maman. Ngana mena banquette sur famille na e plus moi bande connaît mususu. Azara na on a problème à mutu abela liboma. Ata babesa ivoirienne. Ah? À ivoirienne. Au bon, quand c'est biso décarré. Yo solo la peine à ivoirienne. Azara na on a problème ya mutu. Abela liboma na bomwana, tango sko bake ko salisa ye na kindokelo. Ngwaka te ndakoma oya komitango ekoli nyonso wana. Ale kaka na chaîne oyo aya ko démentir makambo alobaki. Mais pourquoi nous sommes dans la coïncidence wana si la bisala auto que Côte d'Ivoire kala mingité quand la Côte d'Ivoire c'est ça auto que nous nécessite ba débat ébélé entre bande connait avec la presse ou alandi muningo alandi mutalandi songolo pakala quand le même Côte d'Ivoire ana ba bimisa pe sous professeur na Côte d'Ivoire pourquoi si là a déplacé à Pamba avec beat. Est-ce que si la bisala s'attendait qu'un jour on allait inviter na Côte d'Ivoire? Ozomona mais à s'attendait que loko ngana sali na ngango donc invité te babisi la kendaki na ba qui par invitation je te dis par invitation je te dis qui a kendaki na ba propres efforts na ye akaya ko négocier ba contrat et ba loba kité Laetitia donc na propre effort na ya futi billet ka kena Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire akendai par invitation. En plus, naïbité, si la bisalo a muto photo félicitaka. Et salamanini, et salama wapi, na monde à théâtre. Yo bako mona ra cop, moto so ra cop a matadi yao. O mona mama msune bako fine, o mona ra président akeye moko. Mais merci na mams parce que motema malamu na yo, yango ezo sala maramba boyebi maka. Nzamba babaki ko bimisa ba race nyonso baza pembeni na yo. Voilà nde bakomo bimaka bimaka. Osomona. You know ça mana na muta théâtre. Invitation na ye moko. Masengi akene azana équipe. Du moins ata ndambu bakende. Et ndambu wana maquilleuse. Déborah Moukanya que je salue. Maquilleuse. Caméraman. Jolivien Malong. Voilà. Osomona. Délégation il y a 5 personnes. Oh maman si la bisalo akende pe na oye biso vanda ina cité oh ya bastaria ivoirien bazala mon bastar tout ba ivoirien na to mona na Côte d'Ivoire ba cité bastar sikoyo Go Michel si la squad est logé na cité bastar mutu musu bino ba négliger awa mais kuna ba oza na posa ba kangisa kaka photo na sila asala ta vidéo ya pamba na biso fila sila mutu te non bo bimisele ba kombo bo ba prophétie pe na ne bimité on a des besoins ba te faut ba rambo ya série non ye biso ce qui est vrai non bo bimisele ba prophétie te c'est la nani c'est la nani mutu te na ye biso si la zalo rola to tanga sila le roi de totanga ba héros national ba Lumumba na monde disco ya théâtre to tanga si la bisal ato boya ngoko tanga ta na kata toilette to tanga si la squad za bongo asa ko muto so la fierté ya mboko na biso fali pupa omoni na ba frima wana fali na squad so ba kaka na ba trophée za nominé peut être na monde d'artiste
na RDC mutalinga zonga mso balinga bazaka mibale na monde théâtre mibale nene liboso mais est-ce que nous koso par rapport non lo bano maramba solo ya liboso linga azala sila yo linga azala nani batie nani batie la patronne à Belleville et que c'est si lit bango mibale kasi bango na yeso ke balinga baza nominé ka mibale on ka Kofi na lobby on monika Kofi na lobby on monika Kofi azaki na bazwa ke on na falipo siko na monde théâtre balinga bazora c'est que pour la lecture ni ngala batu joa bizaka ezaka Belleville na sila na lobby yosko tangelanga sila rata na Tunisila yebi babisa trophée ba deux personnes sila na Belleville on a lecture batu joa bizaka sila na Belleville sila na mutaleka na abota mité mutaleki sila na rejouer na abota mité oui Belleville na deuxième position non yebiso makam non yebiso atakko kwa sila minu na munoro lobango bokarine pala na yebiso nga na olobela mams na yebiso ke makamba sila na obona ba profession nanu te degré nzamba matisi sila na yebiso ba prophétie na ne bimité bozanga ba prophétie bokozanga maloba sila mutu te moni sila tanga zana moni mutu soko mi yebi o nzamba tia kati na yo na opesa nzambe merci parce que ayeba ke aussi la ozala lobi yoko négliger plus mutu aza pembe na ote po lelo de kara tambo na mutuka ngana négliger de yo po de kara za mutuka na moni couleur ya mutuka na est-ce que ya de de na moni yango peut-être que arrange voilà moi on peut arranger voilà on arrange to on vanga voilà mais mutu ozo sala fierté ya mboka na biso na monde d'artiste pona nini te ko bwa kele ba fleur pona nini siko folo bana mutuka ke ozali kolo e salonini salonini pe mamo yo to landela na yebike batu baza sima ya mamo ya ndokyo tika bongo na sima mama zanika prophétesse ala la muta de finisa basala nza batanza ba gifler mbata no yebiso prophétesse ya nana na pakola ki so ko tefuli eka na miso mona ka okosa no yebiso no yebiso makamba solo so ko fuli eka miso azongi mutu azongi mutu no yebso beninga zana olela na chambre nini tinda yinga je te dis mais dis-nous un peu les tandongala professeur ça si la bisalu mais pourquoi la miniature comme Belleville mata Bobo Manoka mata eza Belleville Bobo Manoka Karine Pala na Irsi Pechanga qu'est-ce qui se passe na bakoma na sama mambo omoni si la maman si la bisalu aza ingratité na vie comment on a été que pour lelo SBza o ekomi abosa na banani pe bazala ki wana batiaki ye loboko pour ka kene liboso si la lobango Belleville Kanzila patrona aza marraine ya SB voilà tu quand dans ton singa wa si me trompe pas siko tango déjà ba omona Belleville ba omona sila mona ke e bana basi oyo basimbi wapi siko tali ke ba Bobo Manoka président Bobo Manoka que je salue déjà entourage wana ezalaka de ana masila donc tango tangi ezalaka masila ezalaka mabela même kolo komika na masila non yebiso tolukaka ba comprendre que apparemment banda SB bimon dirait Boba joa sous na kata bela arti akomaka trop SB kasi biso pe muto sala to ko tsara ba artiste ngona ba confusion ti pe na ba ranking ba te wana ba téléspectateur ba remarquer babi on est Bobo na bela royal souté mais ce qui déjà joua trop na bela royebi a joué trop pourquoi est-ce qu'on sait pas jouer trop na SB mabeza wapi mabeza wapi ndeko na ngai pe comment ma wapi lokola ngai na jouer kaka na to signer contrat il faut na jouer kaka na bela non mais apparemment comme qu'est-ce qui se fait que comment que ba produit à bela ba yebana ba produit à SB ba yebana ba produit peut-être dina na la 12 ba yebana et comment est-ce qu'on va partir pris mutabela akenda peut-être na SB na kara et ça la bon pourquoi ba pesa ba position pourquoi ba pesa ba position te za nango selon yo si na ya reconnaissance otali ke nga déclaré malgré na uta nga na leka pe na ba chaîne musu mais chaîne ba pesinga considération exemple TV au monde que ata eloko moko lingyo ya parce que esika batu bazali mabeza ngate mais du moins tant que ba intellectuel et tant que libota to yebaka comment ya ko bongisa quoi otala pena te malgré proposition kuna caché pe dans les bons mais du moins
nazala fidèle na mais qu'est-ce qui se passe aussi tout le monde a bandero mususu sonnet va chrétien actrice de comédien so actrice comédien mususu bayaka basel ba intervention pourquoi na ngambo sila tout le monde a ndeko ne simba bayaka te notamment sila a touché mingi na kata réseaux sociaux au monde ba site ba critique ton air qui ou cette trophée na wana cette diplôme ne wana de tous les noms tout le monde a monté sur l'intervention est-ce que si on n'est pas vendre bien que ba ninga na kata simba ngo la majorité na groupe Simba artiste na ba artiste belé bazan na groupe Simba bayaka okuta sila. OK. On comprend. Aza doyenne na kati ya groupe Simba. Mais soki batu mususu bayaka te est-ce que tout le monde ka faut ba défendre ba biso to zati. Toi une famille bota source à provenance. Elle est nga dégaré ba chasse ba finga na TV ba rési peut-être oya. Elle peut être recadré. Avec tu on a produit na nga mwana nga. Vous comprenez? Peut-être que ba ba l'état non peut-être maman toi on peut on dem l'état na mutanga. Tout n'a pas resté le niveau négligence. Est-ce que vous avez déclaré pour ça pour bande kono bobo tamine bango tata moko maman moko baza ko za la paix combat pour nayo. Ba c'est pas la peine aller pas noter. Allez-y comprendre. Donc ça dépend à mutu na mutu ndenga ko so di kambo comprendre sikoyo Laetitia. Olobi nini? Allez-y comprendre. Ndeko na yo propre makila na yo. Akoko za la paix le kunya na bénédiction na ou bien na élévation na yo. Ah oui hein. Donc, tu vas Simba, par contre, les cougnins ya SB. Oh, na lobby, na joli exemple. Si peut-être ceux qui, bon, na moni que ceux qui défendent, tout bien défendre en côté. Et ça, la rappelle si les locataires, bisotozati. Tu vas défendre Laetitia, oui, les abakouk, bazawana, c'est tout famille. Mais là, le bac à ma Côte d'Ivoire, il y a des gens qui babis là, dans ma propre effort, il y a des invitations. Mais tout à l'heure, je me suis rappelé l'homme pas les quechou, à l'obé que Bandiam souci la les cas qui y a des sindaki, par recommandation. Banzela, nous souvent attend à comment il y a un Côte d'Ivoire qui papel l'homme c'est mon élan à paix relation sous. On dirait. Parce que ils ont la précision théo le bandeli. Le bac à place, on se bat quand il y a la porte, il y a bien un nazoye biso sila na Afrika aza na place te oba okangele porte. C'est pas le marque aussi biso. Nazoye biso na Afrique. Nazoye biso na Afrique. C'est pas le mal dire. Sila aza na place oba okangele porte te. Sila nazoye musala na ye. Aza na ba place mususu Ye moko yebi te ke place on a ba yebinga. Ye ata moni bana ba biso mukolo bo vana pena bo vandi bo reine Angleterre. Ah, tu vas aller ça. Allez, c'est tout ça. La reine d'Angleterre. Abi pena. Na linga mo benye nga mona o sina. No yebisa yo. Tiko jour a kosenga ngo bo lo basuni. Tiko jour a kosenga ngo bo lo bani. Amona ba pays mususu Afrika. Ba mona asira roi Nzambe. Parce que biso moko tozana ye toye bo protéger été. Mais bizarrement na makamba. Ta bino mo moyaka fils là, mwana ya famille pauvre, sila kutu atala kasima ya batu, sila ndenga zawana na matanga bo monaki. Tozalaki na ville. Tozali na ville pas ba voisin te. Tozali na ville. Tozali na ville. C'est ma adresse est Kotia, va ser ma paix parce que ma adresse est Kotia. Kasi na bito lela ki papa na ville, na lupangu ya ville pa na ye pa basila. Ah, on va pas na cité, to le bomber na cité. Qu'est-ce que c'est bon? C'est papa na somba lupangu na cité. On va peut-être dans côté kuna. To lela peka na côté la décaré to ya. Il faut que tu appelles na ville, on va les la biso peka wala ville. Bino mora sko boyaka, sila wana mutabo. Sko biso to lela ki papa bisalu na ville pa na ye la ville. Voilà. Ah, ok. Siko. O moi que makambolo ba sirsi la ezala na ko bino mo bolobi, après ta boye susu bo ba lusi. Faut que appelle ma femme na ville, pas la biso na ville. Ça dépend ya ba parents. Possibilité aussi. Pas ma papa na cité à ville. Te o lu pas na bino pesa na ville. Ah, so pas bino pesa na ville to ya na ville. De Maf. Merci beaucoup pour votre assistance. Merlin Gassa, de tout le temps, de tous les jours. 5 ans Biki la Poutine, 5 ans Biki la designer. Un grand merci à toi, un grand merci à tout le monde qui nous suit dans ce moment. Le Dream Card de l'ISA, M. Chaya Batadi, la déprise 001. Merci pour tout. Rika Bongo, le code de tout le temps, de tous les jours. Et dispo, Madame Jackie Powers, c'est mon Jacquina. Madame. Voilà, Laetitia Ndonga là. Toujours quand on a une prophétie, prophétie est Robima. Tout le monde a nécessité d'une mission. Nous, on a dit que grand frère, on a combat à Richard Moukoko, je ne me trompe pas. À ça, il y a une mission, va proposer peut-être qu'il touché Penda direct,
Merci là. Batoazo quand ça peut-être on dirait ça coaching la belle vie. Pas envie qu'ils a trop n'a pas comme ça qui belle vie l'émission, belle vie ça les qui naïe, machin. Batoazo qui peut-être maloba polo. Pardon? Flatteur. Richard Flatteur. Flatteur, pas si là. Ou merci là. Richard. Parce que là comment tu joues à Romain dans belle là. Après ça les meilleurs de. Quand jouer ma casse les gars le battre ça la succès. On a combien? Il y a le si la convaincant était de rejouer le naïe. Bon il y a convaincant nan. Ah? A convaincant nan. Oh, Richard Mukoko. Tala totanga ba président Bobo Manoka, totanga ba master na ngai ba Renate, totanga ba Pamukwata, totanga ba génération qui lelo en fait. Totanga Richard Mukoko. Totanga qui lelo en fait. Yo tanga na ngai des années. On m'a mususu déclaré tangu yo moko zo ya koloba lika. Faut moi ba pena tamu à 2 personnes moko ba belle la copé. Les garçons ils n'aperçoivent au bas niveau. Artiste. Au jour à mon baro peso ata, au moins ata na SB1. Baro peso pena film mababi onde principal. Et c'est na asko panza au pandi pena. Mais ce succès Congo ezambora tondima artiste pas. C'est pour Malakasi président Herman Kassongo bon retour na Canada. Amna déclaré. Donc la personne à la principale la film président en tournée ni. Non banda wapi. Na coupé auto d'action. On a joué kaka. Vous comprenez? Voilà, on a le voir. Donc non le banini. Baro peso principal. Mais film pena des premiers épisodes. 10e épisode. Mais peut-être bateau ba secondé ba sali succès ko le kayon to jouer principal parce que moto yo tangi azabo principal mais ba yebioté. Mais est-ce que Maramo Richard a lobby? Est-ce que il y a un lien morona na Belleville? Pourquoi Richard Obazo colonne de Belleville on dirait du coaching à Belleville? Pourquoi c'est ce qui se dit? Kasi batu bayaka yaka na kiyo en fait. Yaka na yo ko diembe la sima ya mutu te po batu ba benda bilili ke c'est que mutaza sima na ye et ça intel. Ozwani ni kota bureau yaka lela ba chayo na film. Ça se comprend quand même. Moroya te po kumisa mutu. Mais Richard approuva déjà ma casse, il y en a des deux contre la Richard beta ba film belé la bela et lobby ça. Ngana yebi na ngaite. J'ai vraiment. Comme beaucoup de nayo qui ont volé. Non, c'est ce qui est vrai. Nayo qui combo lelo. Où est-ce que na sincère ou yeba mutuni ensemble? On mutation appelé là na bon. Na lobby Na lobby boy. Qui ça plateau tendé. Mais na yebi était naza sincère. Ya ko yeba tout le monde. Est-ce que na sincère ou yeba tout le monde? Azanan nani ndeko nanga nani suskombo kiminga frère nanga décor ou bien nani sale loko ko marqué ata 10 baye bayo o mercha ebani hein kasi pas na yo décaré na boité pas na yo ayebani nga na yebi été décaré o changer maloba na nga te mais ma musu pe zape mon pe nepe bato zape na SB on dirait pe ba makamuté tant le moteur ma casse na sa réseaux sociaux il faut pe bato SB ba kasi to se ko eza buzo baté en fait eza buzo baté au moni décaré je m'excuse SB ezani SB nengeza wana plus ba intelo biso pena to pesa na biso chance na ba bêtise te na moment oyo bino bozo bimisa ba professeur mabe pona sila au travail sila beta n'est pas warion hein fallait ba focus nzoto lokota pata musolo ndoki yeyo tala bandoki masila doser ba prière doser ma prière. Mais tout ça est le mobile. Nous avons les 5 artistes comédiens. Yo sanga so baleki la ni Richard Mukoko na succès. Attends. Ya o. Aleki bande lelo ti kasangulu na ongoluma. Yo ndombasi. Kolobate. Ko classer ko tupete. Grâce Luzolo. Buka kombo eyebani te o pays basala succès te comment on basala succès te ça
Bobo wa jouer qui zengi. Aleki. Richard Mukoko. C'est là que tu petit dans exaucé non Aleki. Non, Ebso c'est qui est vrai. Exaucé qui a la papa mon quand je te sali. Oui, mais tu peux bien comprendre au jouer que. Na yébi na. Est-ce que tu as faute na tu as peut-être question faute à la question va poser qui pas joindre c'est-à-dire que réponse n'est pas si. Qu'est-ce que vous a sage? Faut za mayele. Faut za mayele. Est-ce que ngana zo obligé qu'à répondre à la question? Bon, soit ça va question piège. Si on a senti que c'est question piège, on y comment on répondre à eux. Mais l'homme ça la paix passe et pas bateau batal la biso baba rapide apparemment comme ça SB on dirait bata simba bazala penze belete et ça la bon pourquoi SB et si ma peut-être la chaîne est belée donc liste des anomoulai liste des amoulai ba film kuna ebité quoi non yebate ba film musu mams oya komi Msusu biso to robota pe bana na biso ba film wana eza ezole l'état de jouer dans combien de films na SB hein de jouer dans combien de films na SB déjà anda kuna ngati jouer dans combien de films est-ce que ngana ana tina ko jouer na SB tozo jouer de jouer est-ce que faut na jouer ka na SB ba les abakouk nyonso ba jouer na SB SB ezanda kuna nga ngana lala na chambre ya likolo OK esika papa tikanga mais pour Laetitia Ndonga la prophétie à mon bima qui a dit c'est faux et archi faux. Est-ce que non yebiso on se montre combien ya batu basali marche na poto pour na professeur ya Sireno. Ya maman ya Ndoki ya Sireno. Combien yango ya ba fan ya Sila o balobi ba osala te basali marche ba olukisa. Ba misu ba futi ba billet ba ye Côte d'Ivoire ba lakisa bango Sireno wana. Est-ce que maman on panga yeba na kana communauté na biso? Si ko ko simba te to PC paswana ti. Paswana akwai na pula mabe. Monka kipaka kokolo. Na nyonso baloba na Sila. On répond l'imbécile par le silence. Chico. Desi mama o mutu na bato batindi. Na chef na bango monde Kindoki atindi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Makambo et le bamé autour de Sila ils appellent na ba comédie to ba comédie ba si ma profession wana. Je m'en fous de nyonso wana bazala te na yebisi bango ke cop na bango mission na bango ba échouer. O ezato linga moni nzamba lobi nini? Tango kotokota mabonde li tozaka na ba sijo to kendela nango et pas nzambe. Maman Sila skolo baki avant prière na ya 21 jours ici là. Bilembo nzambe la etalisama. Siko yango to pesi nzambe merci. Ah bongo siko. Yo saka na 21 jours maman 100 jours ayaka mona tanga jena 100 jours ndenge akokate Oyo kage lisusu. Ah bongo siko 21 jours. Nazo yebiso ce qui est vrai. On sera na nzambe te. Donc bundé ça et ça résultat. Ba résultat na yebiso na esilité. Bako bima ebele je te dis. Makambo osko tongo vandi obia nzamba bien. Voilà Alexandre nous remonte son souka déjà entretien na biso votre dernier message par rapport à passage dans Léon Katsa exemple TV na vérité news officielle télévision. Vraiment ngai message na ngai ya souka. Et ça ya ko lobana. Voilà. Ya koyebisa moi so moni so ko beta. Ko beta kaka batoyo ba fan ka ya Sila. So ba beta ça dégâts. Tolobi justice na vengeance nzambe nde sala. Tellement ye ko bima na kombo nzambe. Tolobi boy. Ba maman prophétesse. Ba papa prophétesse. Bino mutu bozalaka kaka wana soki ba comédie ba otombwa mo ba comédie ba kufi. Nde boyeli biso prophétie. Devoir to pesi bino. Bolobaki ke sima ya liwa ya Diana pe ya sonam ba comédie ba kolandana. Toza na posa ya prophète ou prophétesse. Abimela biso ya koyebisa biso artiste et comédien nini ya kufa. Voilà. Voilà. Base la terre banda malade parce que ya Koko azane liboma. Toyebi ke ya Koko azana oui liboma mutu ezongi lisuste ya. Babima te pona ya Koko. Tolongoli ya Koko. Ba tolongo na biso pe ya ndimosa bat kutu ba conseiller ba makambo etu. Tolongoli boye la biso sko prophétie boye que biso artiste et comédien. Tant ya Koko comme moment bo ça la peni. Voilà la vidéo na télévision, ça la solution pour ne Koko ça nous mo travailler corporation. Pour le solution quoi ya Koko. C'est to luka yo yeba. Ah OK. Osomona do boye la biso plus prophétie wana.
mais na lobby boye na ba diaspora ya ba pays nyonso bozwami en tout cas ba jar ya ba maman prophétesse bo baza batu ya ko refouler même na ba pays bazwami ba pena batu ya ko refouler parce que si lo yo leki na te vo salir kombo na ye obi combien ya ba malade yo ya zo bikisa kaka ne jouer na ye mutu muswa maladi bakepa munganga bi maladi nezo senga nango kisi te sengelo kote aseka kaka mena nzela ya sila wana mutu azui guérison mais yusko yo bebi sa réputation a mutu omonika ndengo lobi wana esibigu to l'action pena ke lo lenge lisusu ezomata okoyela biso sous prophétie mosusu na pesi yo 24 heures na bato baza sima na yo zonga lisusu nenga bosala mo ba makita na bino na nenga kindoki wana zonga su ya oloba turo ekozala yo mabe makasi na kanisa okota ndaku maladi oyo obela oyebe sike utite. Voilà ba dédicace to ezali. Voilà ba dédicace na ngezali na bambote belé na ba les abakouk nyonso partout sika bazwami les abakouk et na ba pays tout parce que biso to monde entier. Sika nyonso voilà et sika bozali en tout cas toza toujours sima ya mam sila bisalu et na pesi bino bambote belé toyoka bango plus te biso to sala ka musala les jaloux vont maigrir donc vont maigrir bambote na couple Kamanvoama et bambote na DJ Love le meilleur de Paris bambote na ya Verongia ba ya Mireille je te salue et bambote na nga na Babashi Mabre vient nanga depuis Mikili na lobby ya nanga grande sœur nanga wana pena makila nanga quoi et même Voama la femme légitime Yaya je te salue merci na bino nyonso merci na cordon ya chaîne Oyo Barisi Baza de carré master nanga de longue date merci beaucoup deyo professionnel quoi ya ba cameraman et tout quoi et ça la ranango penza na mutu wana pena ya ba cameraman tout et ça ra pas deyo hein kasi mutu soka yebi musale za la ka ah mais kapé moi au kabola ndamu deyo po yo pena ko ma surcharger mams tikala oyo zali voilà conseil pour na mams zala yo maman ko pesa accès na diablete ko pesa bango paste ko fongola même panzela na yebi comment ozala makasi oza makasi koleka mama va de l'avant kende sala lisusu oyo kopesa bango lisusu maloba ya roya lisusu koloba donc zala yo nzamba continuer nzambo yo buka mabolongo mama na moment où ezaka moment ya opesa nzambe merci parce que ozu ba réponse ya prière na yo kotaki pendant 21 jours merci maman biso ba petit na yo toza toujours sima na yo ba comédien tour ba sala musala na bango bien na lingara bino ba ope ba yebani te bolinga plus ko diembela na sima batute donc ça l'effort pena yo moko Bami yebit. Bami yebo bazara sima mutu aya o memela mutu saki potango mona de carré directement bazara na petit na ye moko. Musu pe petit to mona ba mukolo na ye mais likolo ayebani te akanga mana petit ayebani. Ndeti mama na memela na nyana saki bazara limu. Yeti. Mbala moko donc sika bozali ba belé Yaya wana nenga zali wana Fanny Katale ya je te salue et je salue ma petite sœur à moi Laurience je te salue siko zali Rit Nteka famille Nteka espace oyo espace kitoko boeza juste na bandal kaka wa Kimbondo chez Patricia la patronne Patricia Nteka cousine ngai donc boya wa cadre bien entre Lubaki na Bukaka voilà mon pas bien quoi donc merci à tout le monde voilà ça est fini pour aujourd'hui c'est votre humble serviteur Décaré Bachi à garçon l'homme à pare-choc, l'homme de Boya et Makambo. J'ai reçu pour vous Laetitia Ndonga là, elle était claire pour son explication. Nekonanga. Oui. Pardon. Pas de problème. Mon amour que j'aime beaucoup, mon cœur. Et si Kazali. On a un père à ses enfants. On a père à Bana. Et si Kazali, mon cœur. Elle est la seule youtubeuse pour boire un mobile na TV. Parce qu'on a boire à Soukombo na été. Non, peut-être que tu as Té. Et mon Nicolas t'a pété. Et le ballon, c'est un symbole. Je te salue mon amour, mon cœur à moi. Et c'est comme mon thème Laetitia et là, depuis quelque part, bébé, je te salue. Ma bonne garçon à toi, mon amour. Mais bon, la distance, ça va vibrer pour ta canalisation. Non, la linga kutu yange bimati. C'est comme mutaka la ngona tinde ngo pa mutu te na tinde le ngo mobile nanga. So moni mutaka na nge bimi yaka na ngoto na ko sala ngo pe to ko sala ngo mission.
Ser nanga Manik de John alobe monika nzoto nanga o. So na bila longo la bilamba ba jeune tout bazaba. Non batanzota mike ba supporter bagay. Voilà, je vous dis. Un grand merci à Merlin Gassa de nous avoir assisté aujourd'hui. Barézi Baza, monsieur le journaliste, merci pour tout. Merci aussi à Saint-Clair Miki la Poutine, merci beaucoup. Merci aussi à Sia Rabi Total la Perle, Erika Bongo le code depuis 001. Un grand merci à toi. Madame Jackie Powers Moujakina. Je sais pourquoi dans le bord à madame. Il faut à Madame Jackie Powers. Un grand merci à toi. Je vous dis un grand merci. Merci pour votre merci pour la caméra, image, son. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur nos antennes de Vérité News officielle télévision. Direction mariage. Papa bozali moko salete yo nangai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo na biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
na ngai Nathalie na ye kosombola comme na kit na bokonzi Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.